Mbote papa journaliste en tout cas, moi dans mboka la CP comme on a. Bon, nga ba ya mboka tolobaka toujours kwa mikoza koza. Donc l'amour biso koloba Esther ezamboka na biso. Esther toujours tokotika yango te. Ba okufa kuna ba congolais. Lokola ngai na congolais ba on appelle baba congolais. Baboti babota bana wana po basita kokufa te. Baboti akufi tata mama kufi mwana tikali ye moko azokima ye moko. Atuka likambo oyo e pesa na biso ba jeune ma makasi. Totala nde to komna mboka so Congo, le quoi de comme étranger na mboka moko boye, do tata mama zalite. E bele kaka biso bana oyo ke ya eya. Ba konzi ya mboka to ebite oyo penza oza l'intérêt ya nani. Mokonzi to ya mboka batelaka peuple na ya mboka. Alingi peuple na yaza toujours likolo souverain. Mais oya biso balingi peuple akufa pa ba sepelaka. Jamais ko sala maté. To mona Esther, mais le score azoboma mais to ebite mibeko na uti wapi? Puisque Tshilombo na pouvoir. Mais si ko pesa mibeko ya boye e uti wapi poto yeba makambo zo leka ngati ya Esther kuna ko boma ba congolais. To ebi M23 kuna azoboma. Koto yo bani mais azoboma kuna Rwanda azoboma zo felema to suka wapi? Yakati ya mboka na biso. Mwamengo zali ya biso. O nzamba pesa biso. Yebaka ata lelo yo zui papa. Obo sabote ba congolais nyonso ba ngo kufa. Yebaka yo pe okokota ka vunga. Ngana yo toko kufa. Nyaso sala neza yango biloko mokili okotika yango. Obota mana mbongo te. Obota maka bongo okufa boke na mbongo te otika pe mbongo wana. Sika molimo a peuple ezala bien. Tia social dakati ya mboka peuple avant de kimia. So okokite. C'est deux personnes qui sont qui makambu à travailler. Voilà mboka ba ima komi ya ngwana o ngana lobi ya ngwana. Bonjour monsieur le journaliste. Ndeko journaliste lo na roloba nyoso oyo président eli déjà lo barayango. Eza problème ya pouvoir ya illégitimité ya nani ya Tshilombo. Tel meza pouvoir moko illégitime yango makambo nyonso tokovivre yango. Manda ya MONUSCO ekomaka na suka. Kabila oyo tobenga ye Rwandais. Kabila kota lobi na dernier discours na ye na tribune na Nations Unies. Kabila lobi na lignisi lisusu komona basoda unisienne te na sol congolaise. Po depuis MONUSCO aya na Congo kimia ezalaka te. Batu bakufaka chaque jour. Mais mboka na biso ezo dépenser mbongo ebele pona kufutaka bango. Mais kimia solo ezate. Yango wana Kabila sengaki départ immédiat ya MONUSCO. Le Kabila sengaki MONUSCO a se dégager a longwa na sol congolaise. Ye Tshilombo na IDPS batelemelaki Kabila. Babi Kabila alinyaka bolamboka o yango azobenga na MONUSCO. Bo le bango bakoti. Bango babeki bien que MONUSCO azosala eloko te na mboka o. Le bango bakoti. Ba continuer contrat na MONUSCO. To biso nyonso toyebi yango te contrat MONUSCO otaki kosila kala te. Nani a renouveler contrat na Tshilombo na MONUSCO? Tshilombo te. Tshilombo aye ko renouveler contrat na MONUSCO a pousi bango lisusu. Bo yo moko renouveler contrat na ebite soki azali na kwiti soki na se alcool soki nini yo moko renouveler après na sima le kwiti esili otemobite bakeni esalema wapi. Tellement mesana ko respecter ba corps te yango nyonso tozomona. Ya Genève a respecté te. Ya Nairobi a respecté te. Ya FCC a respecté te. Union sacrée yango ezokende ka ndenye moko. Yango susu akoti na nini? Akoti na MONUSCO. Lokola ya mesana kokata ba corps. Biso peuple congolais tozotala ya epe na MONUSCO. Likambo ya na MONUSCO, biso tokote la MONUSCO te. Biso toko attaquer ne Tshilombo. Tshilombo nde fa kende yena ba MONUSCO ba kende. To comme déjà pembeni na campagne électorale. Batu o ba mema équipement. Équipement ya nini ya matériel électoral. Eza MONUSCO. Élection tokosala ngo soki na 2023. Bon, RDC azana ni hélicoptère, azana ni avion. Sko ba équipement na ba déplacer ngo na moyen nini. Parce que biso tozana avion te. Batu ba idara biso za MONUSCO. Pona départ MONUSCO, biso ba congolais toza d'accord MONUSCO akene mais après l'élection ya 2023.
soki tosali baélection na 2023 élection esili président eli akoti après tosengi depa nini ya MONUSCO na ndenge moko ya malamu et non na boye ndenge toki na violence boye tilomba zoluka susu memela biso susu guerre mususu awa na Congo po MONUSCO tolandaki biso nyonso ndenge secrétaire ya Nations Unies alobaki Anthony Guterres abinini alobi ko attaquer MONUSCO eza génocide de guerre contre l'humanité a plus eza kosenga guerre mondiale ndenge alobi wana ye Tilombo esa akoka kobunda na MONUSCO Rwanda nano apamba Tilombo azoko kobunda na bango te Uganda pamba akoka kobunda na bango te bongo MONUSCO ndako kobunda na bango bon ndenge eza clair tellement MONUSCO alobi clair ke ba arme oyo ba M23 bazanango eza ba arme moko lourd o MONUSCO ekokoka ko faire face na yango te Tilombo ba matière première na biso abika ko tekela yango bofre na kokabela yango bofre ne Kagame akabila ka bofre ne Kagame apia yango na place ya kozwa ba matière première na ko pesa yango na États-Unis soit ko pesa yango na Russie to somba ba arme Égypte yo auto somba ba arme ba Mali onyos ba kombo somba ba arme parce que pourquoi pas peut-être RDC pe biso pe to bando somba ba arme nyoso wana nani Tilombo maele o aye nango ya okabola Congo ekotikala jamais kosima pe maele o aye nango ya division ya ba intribale ekotikala jamais kosima ndenye Mobutu aloba Congo eza ekolo bo moko tata moko ebale bo moko mokonzi bo moko yango pe biso Congo ba Congolais tolobi boye Congo ekotikala jamais kukabwana ekozala toujours na mobimba na yango ndenye toyembaka yango na hymne national te tokobatela munene pe na grandeur ya mabele na biso ya Congo. Ok. Merci papa journaliste. Par rapport à la situation ya Est, toza d'accord na oyo bana mboka ba ko sala parce que ba mona makambo eko tambola bien te na mboka na biso et que MONUSCO azawana mais azo sala le côté. Or MONUSCO aza au milieu entre RDC na ba rebelle o ba bunisa RDC. Mais na logique ya bien MONUSCO azande na Congo awa. Tango munguna aye kokota bango baza unité internationale. Tango bango bazo bunisa biso pa munguna. Bino boza wana bo sala le côté. En tout cas biso sala biso bien te. Mais eloko na koloba boye. Eza distraction munene oyo Tilombo alinga distraire biso. To mona ngone époque ya Kabila. Kaka soki to komika pembeni ya maponami. Maintenant c'est yaka contre MONUSCO. Pour que bazwa raison que non, boye non. To boy biloko wana. Tondimi MONUSCO akende. Mais to sala nanu maponami o tozana ngona mboko yo. Soki tozu président ya sika président élu oya kobima nde na sima nango tokozwa ba disposition pour que MONUSCO akende. Mais lokola maponami nanu esalemi te tokoki ko tolérer eloko wana te e distraction ezouta na kati ya présidence. Donc ba distraction wana to boya ngo parce que to mona ngo déjà soki toza ana kati ya mboko to mona na tango Kabila soki abokomika pembeni ya maponami oyoka MONUSCO akende MONUSCO akende wana Kabila eza ba je donc to linga ngote MONUSCO avanda awa soki to silisi élection président abimi MONUSCO asimi nzela akei akoke na ba contexte oyo bango bazo memela biso en tout cas lokuta biso to boya ngo biso bana décider o to conquérir pouvoir to boyi yango MONUSCO avanda awa tina d'abord mandat ya MONUSCO ezati na 2024 pe ya musika te 2024 ya musika te tozela MONUSCO tokende na maponami soki maponami esili nde MONUSCO asimi nzela akei bayele biso ba distraction wana te papa journaliste wana ba distraction to mona on époque Kabila kaka boye so bokomika pembeni élection MONUSCO akende jamais yango Kabila bana kozula batu ba raison que non boye to wana problème boye wana to boya yango MONUSCO akozala awa tito kokende na maponami soki maponami esili wana to ba disposition que MONUSCO sima nzela ke kende on a zaki nonga oloba yango dosa jama kabundu papeza wana kutwa biso toza batu ya opposition toza la résistance donc jama kabundu aza mutu ya IDPS soso na mbo ayebi jama kabundu asali na IDPS
donc makambo wana kutu papa biso etali biso te babomana baliana bakanga etali biso ata mokolo te tokobeta lisolo ya Jean-Marc Kabundu. Jean-Marc Kabundu parmi bato oyo balia mbongo ya 100 jours azalaka ye balia bango nyonso bayebi donc wana etali biso te mama Jean-Marc Kabundu bwakisa. Oui, bonjour monsieur journaliste. Bon, makama Monesco déjà toyebi yango depuis kala. Tango Kabila comment fait un mandat na pour kende alobaka likama Monesco faut kende. Mais c'est-à-dire Félix Tangoye yenda baksela ki bango to bike Monesco akokende soki to sali élection ya 2023 tango to kobimisa président Eli Asika ne Monesco akokende. Po Monesco atikali kaka na deza pamba pa okende na 2024. Problème ezate. Effort nani ya biso moko na ba Congolais yetilo mazoko ko soma ba arme te abunisa Rwanda bere lati Monesco ya pona ko sala ba intervention mususu mais ye moko tilo mo asoma na ba arme tango azala coopérer ya Union africaine biloko alinga sala effort yango wana tango azala coopérer ya Union africaine diplomatie o bato IDPS bazolo bake diplomatie tango azala coopérer ya Union africaine tango na alinga sala ba makambo wana mais lelo to komi na suka boy to komi 2023 pemel Monesco biso to lobi boy na SID Monesco azala tango to silisa ba élection to si président ya Sika na 2023 wana ne Monesco akokeni ha makamu ya ndaku no zoko ko sala ngote kaka Monesco ozaki coopérer Union africaine na eloko nini oyo salaki po diplomatie oyo salaki olongola embargo wana ya kala komisa osoma manduki to lobi Monesco il faut azala tango to kema polemi wana ne na 2024 Monesco ne akokende problème ezana ngote likama dosa Jean-Marc Kabundu biso na SID bato alamuka toyebi yango kala tolobaka yango eza mensonge ikama dosa Jean-Marc Kabundu etali biso te etali IDPS na présidence Jean-Marc Kabundu ayibaki mbongo Jean-Marc Kabundu akomi patron tongi ba vila na Kingabwa atia ba china na compte minéré Jean-Marc Kabundu eza mensonge tokena ngo wapi biso toloba yango na lamuka lelo oyo apesaka Félix 48 heures à retiner signature na Genève comme nenan eza Jean-Marc Kabundu ezali copie na bango comme teli babeba na makama minéré et reverser bango wana eza distraction pamba na biso ba ila muka to yebi yango bien eza distraction ya pamba papa journaliste makama Jean-Marc Kabundu tokena ngo wapi babeba na te etali biso te etali ba Congolais te Jean-Marc Kabundu ayibaki mbongo ya peuple congolais lelo ko milliardaire akomongo sala ba biloko kamera sala kana Kabila to yebi yango na sugiwana kata comme président guerre na est kosila mais tile le total la guerre comme une makasi na est akosakana te et yakutu le plus que Kabila lelo comme kotoke ne distraction ozonga bo distraction tile le résultat kitoko ezati pona ngana koloba boyeba o ba kufa na est ba Congolais neti ngai bana makila neti ngai mais na passe bango bazomona Chilombo elobele le côté banda bazwa 4 villages na RD ya Bulaganda kuna tile lo Chilombo alobaki le côté ba Rwandais na ba M23 ba uto fêter un mois na ba village wana basala ki fête yango to tunaki Chilombo komi koto Jean-Marc Kabundu koto roi belge koto do ba distraction so me biso ba voyage na ye ya résultat malonga pena popona Chilombo ezati Chilombo ngana ko yebisa yo omoni pouvoir population mtapona ka président yo soki oza mutu na susa Congo sala o ba Congolais bazo senga okomi ko disturber biso obenga ba Monesco osabo mabe Kabila alobaka to benga ba Monesco yo mutu nouvelle ki manda ba Monesco 2 ans baza na Congo biso pena SD to lobi boyi l'état Monesco azana ki sasa moto benga na bango ezate ba Monesco ba koza soto sali mapolomi na biso a Congo parce que biso dans l'opposition biso Monesco to ngaka fazala po to kena ba marche na biso Monesco to protéger ka biso Monesco fazala to boyite Monesco akendete mais avant Monesco akende photo sa élection 2023 président Sika o ba ko fotende to benga ba Monesco mais l'état Monesco na ba élection samedi Monesco fazala to ko benga na bango te mais ça na pesa mais c'est Chilombo pour na est Congo est mal à l'aise na biso nyonso na dans plus que na 24 étendus à Congo 26 Congo est mal à l'aise
mpona makambo ya est ntongo babomaki oyo basalaki boye tomona na miso Chilombo papa soki oza oyo bakongole oyaki yo mpo yiba biso mbongo na biso ya mboka okende nango tie kombrie biso dosa Monesco préparer une élection Congola voter président oyo bakotia na place à part wana blana likamso koloba te mpona Jean-Marc Kabundu dossier na ye eza mbrouillement eza comme na est baba mabato kebenga roi belge aye awa mbrouiller biso to bosa na guerre est na est baba mabato kuna obesi concert à stade Martyr wa wera po ba mbrouiller biso guerre est to bosa nango eza comme Jean-Marc Kabundu guerre Monesco ye makasi koto yo bato bazokufa me yo okena de ça Jean-Marc bakangi ye bazongisi ye basali ye boye koto yo ozomela masanga na yo na flat kuna Jean-Marc na INSS 0 mètre na yo omonde bosa biso baje tika pouvoir bana mboka ba ko pouvoir ba travailler na sukisi wana nation ka makolo bati